Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama Bosabone epande kuna biso Noëlla TV. Noëlla TV. Nzungu ezotoko seko toko. Coucou, Balandia Noëlla TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend, Ernionso, Bozwami, Nzambe, abatela biso, Nzambe, abomba biso. J'espère que vous allez bien. La famille, vraiment, ils allaient pas si peu mawa pour le peuple congolais. To yebiti, ceux qui to zalaka penzana mitema, ceux qui to zalaka pe batu to rezonaka pe que on a zo sala ezali bien, ou bien on a zo sala eza bien. Te vraiment to yebiti. Hein? Makamba jeune fille oyo, a outi ko kufana Kinshasa, vraiment. Au fandi 10 ans. Na copain 10 ans s'il vous plaît. Ezali peke aya kite ko fiancé yo nanda kuna bino ba parents na bino ke ba yebi aya ko pesa bango ata koka ya pamba. Non, apesa te ata bouchon a pamba ba monate. Mais aye ko longola ona mokili. Pona bolingo. Wana to benga ngo ke eza bolingo, obi eza buzoba. Jeune fille. Ce qui est talipé, azape jeune fille qui a 20 ans, ou bien azana ba 19 ans, azana ba 30 ans plus, parce que ce qui a fait déjà 10 ans, copain, copine, na mobali. C'est que balingana kana ajnin. Balandia Noëlla TV. Ceux qui ont des vidéos na biso botie ba commentaire, ba ope ba landi, ba yebi, peut-être bolanda qui peut ba version, mutna mutazu la ndenge ne botie na ba commentaire. Poto yeba, 10 ans s'il vous plaît la famille Balandia Noëlla TV, c'est beaucoup. Même à 2 ans déjà que mon ango est belé que na koko fana susawate, c'est que garçon oazo kosanga, c'est que ezali amour ya solote, okomi benda, oko kisi 5 ans ozaka azo promettre yo, na nini yango a prometaka yo, ofandi na yo. Donc kombo na ezali tiba Kabasele, abafandaka na bandal. Mobali kombo na ye Lova. La famille makambo ya soni. Hein? Balobi peke abetaka ye mingi, ba témoignage ndenge bazoko pesa ke abetaka ye. Ba parents na ye balemba. Hein? Vraiment 10 ans. Ozo fana mutu donc beaucoup mati 10 ans. Otuna kaye pete ke obalanga mukolo nini projet na biso eza nini donc otuna kaye te ofanda kaka na yebite bolingo ngo ya ndenge nini oyo apesaka yo oyo kaka bilengi ya ndenge nini boye po ko bungisa po moyi na ona sena mokili oyo sikoyo oyebite eloko nini otiki na kata ba parents na yo pasi nini o pesi na kata libota na yo vraiment ba fille ya Kinshasa nini yango penza etindaka bino bokoma te na ba niveau oyo 10 ans copain copine vraiment copain copine ti asali yo mabe soki ke abomaki yo après akenoti na mama yemboe wo. Cela veut dire que nous kotike na mort kuna po ozwa okima na yo otika ebembe kuna yo okima. Chance penzambe na mawana ye ala la kate wana to koloba kenzamba ala la kate po ba parents na yo ba yeba po baja ya nani ya bata hôpital ba ya ko contacter ba parents ya mwasi
Donc cela veut dire garçon o azalaki na posa akima yango akende kotike na morgue. En attendant bazalaka balabala moko na ndako ba fi oyo baza balabala moko. S'il vous plaît la famille baza balabala moko. Siko esprit nini wana eyelaki ye même ke soki ke asalaki crise to boyite crise yaka. Okosala nini okobima mbangu okobenga ba parents na ye ke boya kotala mwana bino asali crise. Obi obengi ata ba voisin boya noki copine nanga to lalaki tala ndenge na ye komona tala ndenge basala ka bongo yo ozwi ye mbala moko soki pe obomaki déjà olobi ke na kene kaka na sala kaka semblant neti kaka na kene ke na hôpital ale amikufeli kuna na maboko ya ba docteur. Vraiment quel motema ba garçon. Quel ba garçon, hein? Ndeko Guérin, hein? Ndeko Guérin, hein? Yo soko fanda na moninga, hein? Ozuye oketika ye mbala moko kaka na hôpital. Yo ofanda kana mwasi balabala moko. Vraiment, hein? Hein? Ata balobi ke akendo kotike na morte ke akenda kotika ye na hôpital na mama ye mpona ozwa traitement. Ouais. Ata moi se akufi a piqué crise. Okobenga bandeko na ye ba parents na ye bokende hôpital ensemble. Hein? Yo otomboli mwana na bango okena ye na hôpital yo moko sa moto. Siko soki ke ba docteur wana ba contactaka ba parents na yete donc mbele olingo tika ye kaka wana ali omikimino wana déjà aussi obongisa ki déjà makambo nyonso ke ifuna kimananga. Vraiment congolais tozalaki na mitema ya boyete mitema oyo ekoteli congolais e uta wapi esprit oyo kanga motema koluka ko détruire ndeko na yo moko congolais soki omona ike azo ambete yo na 10 ans bofandi azo tungisa yo yebisa ke te nanga na yo esili malamu zonga na ndako na bino ngai pena tikala nanga me bofanda kana bino ye mwana mwasi wana ba parents na pe balobaka ayoka kate bandeko ne balobaka ayoka kana yete bolingo eleka ye ndelo siko tala bolingo ndengo ematisaki yo ti na ti oke mona na wapi na kati ya cercueil. Basi bino basi bomite yama selon ba docteur ba moni ba coup ba moni azalaki vraiment torture na abetaki ye. Vraiment. Nyonso wana pona nini? Vraiment. Vraiment. Bandeko. Bozwa mayele. Kombo na ye Lova Guérin garçon oyo abeti fi oyo. Bozo ko vivre na mwasi bozo vivre boza même balabala na ba parents na ye boza balabala moko soki obomaki ye te abelaki okene na hôpital mais benga ba parents na ye bazali vivant papa na maman ne baza vivant. Benga bango. Moi si alingaki yo parce que ba parents na ye babando pekisa mwana na bango to lingi relation oyo te ba pimelaki ye. Po bazoko mona ke ezana avenir te boko kende nulle part. Donc moi si amonika ketenga ka mobile nanga, ezalaki ke moi si soko ba lobeli ye ba pona mobile tika mobile na ye mwasi akei akoyebisa mobali na ye abandi kokane na mutu oyo akei ayebisaki mwasi na ye ke boya mwasi na yo ye akoyebisa mwasi na ye mobali na ye pardon. Mobali na ye akokane na yo po akoye kopesa rapport pourquoi. Vraiment tala sikoyo moko nanango suka abimi zoba. Nani yango abimi zoba ti yo moko oyo kobima na kati ya cercueil pona kolakisa ke
parents na yo bazali ba nzambe ya se. Parents aza nzambe ya se. Hein? Parents soki alobi eloko komona ngo bongo teka komona osalela ngo bajebo azo koloba makambo oyo nzambe azo lobela ye nzambe azo lakisa ye yango azo kobimisa po a aider yo mwana alingi te yo vie ya mwana ezala n'importe ozala obonga te okende kaka botala lelo parents na yo perdre yo mais garçon wana ata bakangi ye aza na prison lobi pen o bakateli ye ekosila akobima bongo yo ok wapi okufi jeune fille vraiment bomiteyama bolingo oui c'est vrai tala sorte ya bolingo yango est-ce que bolingo nazo kolanda ekomemanga wapi vinanga à la longue après et ça la ndenge nini est-ce que mobile oyo akosupporter nga est-ce que akozala capable akozwa charge na nga nyonso soko ozomona ke na 2 ans na 3 ans eloko moko ezo promettre te okosala nini olobi te garçon mi fanda nga pe na mikende na nga hein wana ndenge 10 ans bozali bazemi bolongoli ya basorte nyonso yoyo nyonso bosali metala mutalinga bala mutu yo soko mwana ke oya ko bala ngai afandisa nga 10 ans même 5 ans d'abord eze belé 10 ans la famille balanda Noëlla TV 10 ans s'il vous plaît bazo fanda bongo hein vraiment eza mawa hein en tout cas eza mawa na kata bandal fi oyo na kombo ya Tiba Kabasele akufi mobali alobi ke asalaki crise ye moko amemi eti na hôpital qui sait azalaki na makanisi nini peut-être amonaki moya ke noko bwaka ye ezate po bakoyeba ke azalaka na ye tout le temps azalaka na ye yango asalaki bongo akene na hôpital po azwa per raison peut-être akufeli kuna sikoyo erozo kokende contacter parents papa fina bino yeyo apikaki crise na memi na hôpital balingaki ya noki bo partager peine oyo bino nyonso ensemble bo partager pasi oyo bino nyonso ensemble mais yo osali bongo te okena yo moko po azali eloko moko bien privé na yo moko géraka ye allez o memi na ndenge na yo ça passe pas comme ça asa mwana ya batu obala ye même pas eloko moko te ba fille botalaka vie ndenge botalaka vie est-ce que oyo ko permettre ou pas ata asalaka ye bolingo bien okami bongo 10 ans ok na ye hein donc soki docteur bazalaki wana te soki pe bakangaki yo pe wana pe te mbelo kimaki na yo tiko sundola bango ebembe hein ozwi charge okobima mutu na morgue charge yo moko hein omimi mwana bato na morgue yo moko donc bien privé na yo penza ba fille hein vraiment soki ayaki vivant na mama yembo soki akufaki wana bakobenga mbala moko bakosuma bagama makambo nyonso mais seki deja akendaki na ye deja aza kokufa hein mais bon zalaki kaka to partager moi problème ya peuple congolais makambo ya peuple congolais akoma kosala ezanga nango vraiment soni mais na minute oyo yo moto perdre vie na yo bolenge na yo soki olingaki kotika ye déjà ata na 2 ans oza mobali na mosusu peut-être olingo kutana na problème oyo te malheureusement oyokelaki baparents na yo te oyokelaki bandeko no te oza na bandeko mpe oza na baleki oza na bayaya mais oyokelaki bandeko na olandaki bolingo love olandeli bolingo ya guérin lova
yoka kombo d'abord lova olanda ya kokanisi ke awa bolingo ezali nzoka nde ezali liwa ezomema yo nzoka nde liwa ezomema yo me mobali mpe okotikala ozala na kimia te paske omemi ngambo oza ne eloko moko eza na kati ya conscient na yo eloko oyo osalaki na kati ya fi oyo donc okotambola mpe kozala calme te kozala lese te eza bien te ozwi mwana bato bofanda kope copine ozolekisa etali lobisa te ngai na kobala na ngai yo te naza mpe na mboka kobala yo te c'est vrai na Congo kuna bozosouffrir mingi ndeni bozwa kodasi dabo ozokota na ndako ya mobali wana baparent na yo bamela ata eloko te bayebi ye même pas yo okendaka olambi osali makambo nyonso olali mpe isagi kolala olali ata une semaine mpe ofandi baparent mpe kimia Congo bochanger makanisi bochanger ndenge bovivraka wana bozotindaka bana bakotaka na bandaka mabala kaka bongo sans eloko bino bofana bino pe calme bakotuna Chiba aza po aza epa copain na ye tolobaka tolemba alinga koyoka te aza kuna me lelo batu botikali na pasi eza bino bapara batu batikali na boperdre mwana bino garçon oyo lova oyo tiba love oyo ye atikali na ye na vie na ye ata bakangi ye bakobimisa ye lobi akozwa mwasi mosusu anatanda bino bapara boperdre mwana na bino boperdre eloko na bino wa cher boperdre mwana bino c'est vrai bobando loba na bino mais koloba ngo ezalaka ya ndenge nini bino bapara ya Congo boza ba irresponsable bolingaka bopesa charge na bana na bino bana bino bakene koluka na bino bambongo 10 ans mwana bino azokene kaka na garçon aboy est-ce que bozo mona ke eloko aboy ezo promettre bozo mona ke ezo promettre non 10 ans c'est beaucoup ok ofele ok perte ofele 10 ans ok ofele ok na yo ofele 10 ans ok ofele histoire oyo vraiment ekoko kozala ekomela ondeko mosusu oyo azokotia bacommentaire n'importe quoi mais soki ekomeli yo to yo kitiaka commentaire bongo ke te mobali wana aza na ye na problème te non eza vie humaine moto alungwe vraiment mutu mobimba mutu alungwe ndenge nini bino bato ya réseau soso bozokopesa moto na bozoya na baversion na ye bozotala même pas ke famille wana baperdre mwana na bango baperdre eloko moko ya cher na kati na bango vraiment obule kaka okekotisa mwana na bango na morgue nini yango olingi obombaki nini yango bando obomba po okende franchement bo eskize nga pesa makamba boye pesa nga vraiment mawa eso pesa nga vraiment bien te franchement ça va pas donc mutu na Congo comment on dirait que eloko moko ya pamba donc courage wana bagarso ki sasa bino bozalaka nango d'abord courage wana bozula ngo wapi courage wana bino bagarso ya Kishasa bozwango wapi vraiment ozwi mwana ya batu bozula ngo wapi vraiment courage aboy ko vivre boye 10 ans epesa yo droit kosala makambo nyonso bongo na mwana batu 10 ans en même temps ata obalaka bozalaki ndako moko oza na droit kobenga bapara ke papa tala mwana na balaki na maboko na bino nazwi problème na mwana tala mwana bino aperdre asali crise awa boyanoki c'est logique okobenga bapara mais siko oyo obali même pas bozalaka bongo kope copine donc osali nyonso lobi ke c'est que bapara na ye kuna peut-être bazalaki pe na position te yango osali na mutu na yo vraiment donc okesala na yo kaka o mutu na yo esimbi yo bagarso a Kishasa bozalaka na courage mwana ya batu obali même pas eloko te okangi penza motema donc obeti ye osali oyo olingi olobi ke Christ donc okenda ke na hôpital na ba moto ekoma nango wenze na Kishasa na bino obenga ka mwana moto aye kaka ozi otie ye okangi na sima
mwana moto aza na problème te l'essentiel azwi na ye mbongo na ye ye akiti koyo tina mama yembo ale okitisi na ye ebembe soki azalaki akufaki te ke oke na ye azalaki na kati ya malade mbele na hôpital kuna ata hôpital yango balobi ke ezalaka nango na sens te ezalaka malunga te quand même balinga batraite ye soki azalaki akufa te si posons ndenge ozoloba ke akufaki kuna na hôpital donc mbele balinga bacontacte bafamille na ye ale basali obsèque donc bango moko balinga babongisa ye basomba baga basala makambo nyonso baketika ye na morgue mbele balinga bakanga yo wana te non soki kazalaki ya malade balinga bakanga yo bongo te c'est que obomaki déjà okendaki na ebembe ozalaki na position ya kokima yango wana baye kokanga yo babengi la police yango moye siko okima eza te bagarçon ya Kinshasa soki omoni ke nakoki te tika fanda loba ke nakoka na luka na koya kobala yo mifanda mwasi pe amiyeba bino pe basi ya bana basi ya Kinshasa lokoso eleka bino bayeba kaka ozalaka na mobali yango ozalaka na ye apesa yo eloko te bapara bazoko mwana bapara balinga koloba ibele nini yango baloba kaka batikanga na sala bolingo nanga mais bapara bazoyebisa bazomona liboso nini ya mabe koya nini ekokomela yo bazomona ke awa eloko ekobima awa ezate mais mutu makasi eleka bino bafi ya Kinshasa bozalaka na respect même na bapara na bino moko te ozoyela bino yango bino bosalaka donc boza nango posaka yango bosalaka donc cela veut dire bozalaka na posa ya ko vivre vie ya rester au mona ke non nazo vivre bien. Peut-être papa bano pimelo bongo bano bakeya ko fanda peut-être ezana mutu malamu akoya ko longola yo na ndako wana akoya ko bali yo lobi nga kaka mobile na ngai 10 ans copine s'il vous plaît mon dieu nga kutata mwana ngai ofa na mutu ata 2 ans bongo bobalwa kaka bokitaka bobalwa kaka na yebso malamu bima na ndako na ngai parce que ozo dépendre oza na ndako na ngai oza pe na ndako mo pete ke obima oza na ndako ba parents ngo wana place okende okuta na mobile na yo wana oza la kana kasa ba ndako ba parents en tout cas c'est triste c'est mawa mais repose en paix na olobaka kaka Tiba Kabasele ton âme repose en paix mais eza en paix te parce que au subir mort moko donc c'est sûr à beta ki o makasi yango komiti na niveau oyo a beta ki o makasi mais bozwa mayele ba fille ya Kinshasa j'espère que ça passe mutemi marabino boy mais pasi pe esilaka soko mi batela omi fandi calme nzambe azalaka nzambe na mawa akotindela ope mobile musolobi na legisa kita na ngai ya pamba 10 ans c'est beaucoup moi na 10 ans aza déjà moi déjà na 5e primaire moi na 10 ans na 10 ans wana combien de émotions longoli combien de bano sur bouma alors bozwa mayele bana basa Kinshasa faut bozwa mayele ekomela yote bomi pesela ba réponse bino moko bomi lobela bino moko mitala ke ngai na Etienne naza na 7 ans ngai na George ngai naza na 5 ans na mitalela est-ce que avenir na biso ngo est-ce que tokozala ensemble est-ce que akosaka ngai te est-ce que za solo est-ce que nasoko l'exatan azwaka nga na 17 ans azwaka nga na 16 ans lelo na komi na 25 ans eloko moko te mais omi benda na osumi mona ngo pete ofani na yoka ko fana ba monoka kete atambola kana garçon wana do wana pe zo sala yo bien mais non la famille vraiment alinga ki to partager ensemble na bino vraiment eza pasi pe mawa eza eloko kopesaka bana biso abasi bana biso mibali ba conseil soki omoni ke nanu koka nanu te fanda na yo okende ko luka kaka ba problème te soki omoni ke ngana mobali wana esimba te sala pebe fanda nzambe azali nzambe akonukelo molonga ni akopesa yo mutu malamu koloba nini yango etilaki ngana le satana nga pamba mais nazwi c'est ça
Merci la famille, vraiment. Na pesi bino mbote balandi ya Noela TV, moment nyonso, air nyonso, bokozwa vidéo na biso, bo like, bo partager, bo aimer, surtout bo ba s'abonner non te, bo luka ko s'abonner pe, et ça la biso bien, bisous, bye. Noela TV, abonnez-vous massivement. Yasika, Noela TV, eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noela TV okoyekola kolamba. Mama Noela alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama e! Bo s'abonner epa ndeko na biso Noela TV. Epwa. Noela TV. Nzungu ezotoko seko toko.